Si la ou belle fille, ils sont obligés de faut pas benganga. N'a pas benga ba on te n'a pas ça ba biloko. Ba total sur na producteur te biso mo to comment ça la kaka. Yo mo producteur, yo mo acteur. Et ça comédien mo ta éviter que ne tout tourna boy. Nta gagner ba millions azate. Ba gagner mbongo mais ba gagner quoi goute. Ba gagner mbongo ba gagner quoi ba chukuma te. Donc to gagner ka yo to gagner. Papa ngalufar abakuk. Bienvenue masumu famille Libota. Au matin na ba nemu ba ko ba papa yo makamni okit. Yo najo famille Libota okebukani. Maman moi maman mukolo mais akoma na e famille Libota ou abako. O monde akatango kabola bongo. O donc musa les okufa. Mais on a sepela nango te. Tokumisa to il faut tokumisa ka nzambe no tokokumisa mutu pwana. Senga mna mona kyo mutaliboso. Ngamna yepa nao. Senga na yete, senga mna bete okaka. Seye mone nga mutaliboso, yo mto yepa nanga. Seye yete, seke yo mto beti nga kaka. Seke tout ça ba problème. Po gogolanga, seye na leli ba doit comprendre. Siko sava nga gogolier. Ngaye. Ugobali ngani? Go. Bakukula mwana ba tout papa. Oyo kimsanga mutu. Vous comprendrez que ça vous kwata. Mama, if love is crazy, love is funny. Ya français shalom na zana esengo bingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pour na ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui ba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, il y a une délivrance en privé. Nous avons une salle. Nous avons une salle vraiment où il y a la Bible, où tout ça est là. Dès que papa a eu sa biso, si nous sommes dans la meliboso. Nga yaki délivrance, na yaki na ba marié de nuit, na yaki na ba masque vieillesse, nzambe asali ya longoli ngango. Na saki atana musala na ubenga na usala te, mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba obonde langai. Ba obonde langai fona keka musala. E abi bale na kina ndeko nga kufa kipenza. Me bana musala mukolango ba sambela ki lelo na ubaleki na ngai azana bomo ya biki. Alamuki nzambe asali lelo yo nazane sengo papa Moïse musali ya nzambe ya solo. Ya solo penanga na moni. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dans zela bino nyonso tout na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. Je ouvre ton oreille. Je ouvre ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Je suis le Kobe Mirankian, pour l'ami de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Mirankian, pour l'ami de tout le monde, comme Nazol Barou chaque fois. Vous avez une émission d'Abino Art en vogue, toujours avec un seul présentateur. C'est pourquoi nous connaissons qu'on a vu de partout, la diaspora, nous sommes même la Tchassa.
partout aux alliés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Super Promo. Nous pour ça. Il y a aussi la promotion, il y a un produit, contactez-nous, c'est le numéro pour c'est donc ça la promotion, il y a Moussala Nayo. C'est pourquoi nous se donnons la peine. Il y a la promotion, il y a des artistes et comédiens. Ça datait déjà. Nous avons perception dont on a grâce enfin que tout ça la promotion va être comédien. Lelo, nous avons mon quoi va être comédien. Na plateau nanga, il s'agit de Mukwata. Mukwata, mbote na yo. Mbote ya mira. Kimeza. Nzamba zo bomba na ngolo na eto zali. Parce que oui, dans la question na moni yo na sur scène. Na Mukwata ya vie normale. Deux personnes différentes. Ouais, Mukwata za mtu mususu. Wana pe mona na samu kwata ezaka mtu mususu. Da siko na minto na zana wana. Ozana Thierry. Na Thierry siko. Ouais. Siko pour ba to ba ke na mbi mukwata. Non ça siko ne sanga na pour ba. Mutu mususu ayebiote. Ouais. Non ça siko ne pour na ba ke o mukwata. Po gogola nga so na leli ba doit comprendre. Siko ça va nga gogoli. Ngaye. Ugobele ngani? Go. Bakukura mwana bantu te papa. Oya okimsanga mutu. Vous comprendra que ça mukwata. Mais ça identité no mu bozana na. D'être au 5 ça ba nzemba 5 yango. Ah oui. Mwana muso ayima mwana gogola te. Gogo. Ça biso. Mais faut bore. Mwana ni wana au 5 wana. Ba sere ba nzembo no sa wana. Pour ba sentir que na mi mukwata. Iyo nzambe nanga na dikolo yozali yokati bonderi nanga nzamba zalaka dikolo bashi bazalaka dikolo donc si voilà en tout cas vous sentez que Nambi Mukwata donc identité vous comprenez que Nambi Thierry Mukwata voilà donc Thierry normal bon mais il est Mukwata Mukwabo wana Mukwata wana ezana na kisuku kiyaka ezana kisuku ezana kiyaka ezana chiluba Mukwata la sala ko tangaye Mukwata donc Mukwatandi donc Simbaye aïe na pisa ko koma Mukwata wana mutapesa nga komba Mukwata VPCOS ya minjoto wela wa shwaka na opérette takinga zonga simate wa shwaka papa na mwasi o takinga yaka obala milezi tena ni na iba community komezo kima penga iba toke roya ye wana nde wa pesa takinga mibeko mkola kufa voilà tokeno libulu moko voilà nde mutapesa nga kombo VPCOS na pese ba mbote azana Luanda à l'occasion ani tant ça au Congo on a qui na circonstance ni biso na minjoto to banda ko zala okoya na kombo na ome o jouer na ngote. OK ezali ke ba komi déjà histoire ezana ba kombo mbala moko. OK donc ceux qui va pêcher au rôle moko takinga donc directement au komi takinga voilà donc ce rôle là ne ba peta takinga bisolo ezaki ya takinga comme les ezali takinga te ezali massacre mais lisolo wana ezaki ya takinga nde takinga pe azwa kombo nde mo pe nanga Mukwata place o ba pesa yenga rôle ba pesa yenga ezaki Mukwata nde ba moko kombo ilata rôle ngo ezaka ndeni ezalaka to sako pere ya mile mwana nga moko milezi te ba milezi te ba wana ba milezi ici ba kei voilà na batana biso kaka ya minzoto. OK nga azaki papa mwana nga kota libala mais aba nyokola kai mais ngana papa mwana abali mwana nanga mwasi tozaki ba camarade voilà OK mais lelo so tali théâtre bino bo sala kawana minzoto na lelo c'est comme si différence à monene yali on se retrouvera ndengeni na obozo ko sala na obusa lelo o to banda ko sala wana na o tozo sala lelo wana e banda ko zwa biso pena temps
temps pena ya travail. Donc beaucoup ya kaka bo répéter eloko moko po ils ont la musique, ils ont la mise en scène, ils ont la makambo nyonso na kati. Donc faut muto yemba pena ba beti na so ezado, ezate po za théâtre oyemba na la te. So ezado oyemba pena na do. Ne fada yemba kana fera yemba. So ko kite ba ko luka mutu pe ba changer mais o alelo comité omona ka paka fimo aza pembe ba ba zuyana pe ba che asali pe. Ok, peut-être mutu ata mayele koleka e azane avandi na me ba zuye ba chete. Mais ye ba tika fimo boye po ata pembe. Donc ne balobaka bobenga télégénique. Pas aka télégénique ba cheye. Mais mutu ayi o pena osala koleka télégénique ana ta musuzu azika wa mais ba chaye ezate. Oh là là là. Mais c'est comme si bah c'est nous on a ça na boulot peni ça là qui est mais le pena boulot c'est comme si ekita ou comment ekita makasi. La plupart bandonzinga rebelle oya côté na répéter na habité yo au moninga wati. Tozaki na rep to travail. Donc la plupart ba fia lelo na ba artiste ou acteur à lelo ba répéter surtout quand ceux déjà moi comme comika on dirait aye France kana Suisse. Et si ni donc a combien de gars muta chombo mais c'est comme si Moussa Nabino ningo so monango c'est comme si baby hein ou be bonga na côté na musala na mbaka musala nano na musala kaka donc travail ya musala na ndenga lelo et ce na bi baby na oloba pe bonga voilà na côté bébé liwa pe bonga côté ni côté baby bat bani ko travailler. Voilà. Bat balingi facilité alingi babengi aya sali. Mais pour aye ko leloko a osala a lingate. Voilà. Donc on dirait tout le monde dit déjà toyeba to koma, toye ko alisute. Mais côté bonga par rapport il y a technique comment on appelle au monde Hollandi pièce mo bwe belle vie asali Hollandi pe qualité. Hein? Au moins on a payé dans moi nord mais tout comme moi muke on dit ba nigérien. Par rapport né zaï toi nord bunda mona micro zo mona na tout le temps perche zo mona voilà. Ouais. Mais les lopena moi évolution par rapport à wana. Yep ça so et bana indegi nini on s'intégrer dans zonzing. Yo to ebi ozalika muto ba répétition télévision mais on s'intégrer ndeni na zonzing. Zonzing na yaki ntabenga film à liboso ezalaka Sœur Nicole et Bakata. OK. Donc zonzing à liboso na ya na jouaka ezalaka biloko na ye. Malgré le cas nango mais et pesa nga penate makambo maniti makambo. Elamba liboso ba taka o lisu nani on. Il faut pas luka suba mono ata 2 ou 3 fois. Bacha maeli na yo. Ye mtabenganga na yape na leka toujours na ba pauvre na jouaka papa na pauvre dadi likamba la question na me repose en paix. Na joua papa na ye. Nzonzinga liboso. Oza na nini? Ezui mikolo. Taka banda likamba la kufati avant kuta kufa siko. Avant pe abela. Wana ozaika na groupe sobe? Oui, na zaika na List Boy Fondation. Mais c'est comme si bino pena makambo nzonzinga na bozala ngo pena mingi c'est comme si soba peksa bino hein. J'ai apexa té. Ko peksa c'est trop dit. Omoni ezana ba mutu mususu akoza aza nouveau nouvelle. A List Boy nanu akembisi pena musalate. Mais aoza na penser kaka alikuwa na koti List Boy no za na facilité ya osala babilo. OK. Yango wana bana opesa mwa ba so lobi tozala raté bo ba Martini Monsanto ba Micho Bozo ye moko pe toza mwe belé tosala déjà. OK. Moko wana oki obi manzonzing. Mais c'est comme si ndongo banda pa kotsaka yo pe otika kandono bagaga. Otika mutu bagaga théâtre normal bozaka te wala pena sans blague. N'habite sur une mikosi. Ngana za muta générique. Bizoto za no mona école na unazali na uti na minjoto na za na List Boy. Bizoto za batu ya chalet.
Exact. Bon, babilo muso pe ba pièce ezaka ba tchaka na ba koko ma chaleur. Mais ezaka passe pas kanisa chaleur. OK. Moi jamais au kendo ke yo ka musique ya bana oke. Oyo ka makambu yo asalaka. Bien fait bozi obeta. Omona makambu jibe asala soka obeta. Donc tout ça ba classe différent. Batu na batu toko nako bati ngana yebi nyonso te. Mais ce qui pièce à théâtre yelinga na sala rapé. Pendant lisi boy to tourna ba gagité. OK. To tourna ba film mais tout ça na lignée na biso moko boye to zaka nango par rapport ya groupe Simba, par rapport ya groupe Sans Souci. Siko bato basala ba film mingi bataka faut bureau, faut veste makasi, faut mutapa ko la poudre va tourner. Siko nga va tourner, faut na se maquiller na c'est moi ba tampon nga. Mais tout le monde a fait de l'EP à se maquiller, tout le monde a fait Lianza se maquiller, tout le monde a fait Pakalo à se maquiller. C'est ça aussi. Il y a un patron à l'EP, Sobé. Avec ta pandonning. Parce que je suppose que tu as chaleur, tout le monde a bien. Quand tu es comme belle fille, à ça qu'après va filmer. Bien, mais c'est comme si belle fille a bien. C'est ça la tourne. On a filmé plusieurs fois. Bon, donc, quand on a 3 ans passés, oui, 3 ans, 5 quand même. On a début na début filmé na chaîne début pendati, mais ça dia ba na tourna ba film pas belle vie. Attends une SB. Tant que bandaki biso tozaki parmi bateau to bandaki na bagage. Siko mitu na raté siko mais nga na sala nini si la benga ngate. Na sala nini befe benga nga souté o mitu na raté quelque part c'est obligé te tozé belé c'est obligé ka te faut ba benga nga ngape na benga bango te ngape na sala ba biloko te na benga bango te ezaka ka tozé belé si la ou belle fille ako benga ba comédien nyonso villa Kinshasa te ba tourner ka pa na akoka te elia e donc il sera penser loko mo bo esengi tito abenga tito soka penser loko mo bo esengi kela abenga kela. So ka penser na ngate na oke na ngo société ke ondie na yombo ondie na liboso na ngeza molili no na ça nga normal pour bêter le mot bi que vous amta générique peut-être que générique no na style no na ngo peut-être cassé au thé générique ya partout attends na tout puissant que jazz aning ça pe batu batoki attends frère Patrice atok ça batu ba bou batoki pe. Alors, dans Zonzing, nous avons dit que dans Zonzing, vous n'êtes pas belle fille, vous n'êtes pas si là, vous comme kuna. Et ça, on a dit, mais c'est absolument sûr. Et ça, on a dit, bah, faut t'amener catégorie par catégorie. Tout le monde est là, quoi, tu dis que non, mon quartier, ça a été tout le monde, au boy, hein, on a mon salaire. Bah, faut t'amener catégorie la catégorie, tout le monde. Nakolo oui, nakolo non, quoi, na yeba ka mfela pa moko na moko te. OK. Mais na ndenge na yebeli to futa mande moko te. OK. Tout ça na niveau mo na tito te. Na za niveau mo na mbata c'est la te na niveau mo na phénomène te, na niveau mo na vie de loin te. Mais ngelo bateke, il faut qu'on a son bon muke. Quand tu as niveau mo te. Donc on doit payer charge, tam susu vie de loin à ça des interventions, mais on a sali 4 interventions. OK. Donc toko futa manenge moko te bana loti mukili esila siko tinde za na so to zwa bino ndenge bozaki ko sala wana est-ce que mukwata yo moso sa différence OK pena pas belle vie ozwa quand veut pas bien ouais na zwa bien tout la vérité oui na zwa ba futa ka bien eza belle vie eza la sila eza la dinana eza la Jérémy, ezalanga, ezala décor, ezala ida. Donc, au moins, totalement dans ma producteur, te biso moko to comment ça la kaka. Yo mo producteur, yo mo acteur. Obeng bandinga bo sali musala. Balobi yebaka yango na vie, so quand même ta mbongo kuma na mbongo. Oui. So quand même na muto oza la pauvreté, tu peux comme pauvre. Oui. Olobi ki bafuta bino ndenge moko te to moso ka vie de loin ba tito afuta baza quand même na ba isobe ba likolo bino za niveau C
Si quoi yo tant que ça va filmer non, mais tu le monde bika écoute na belle finga pe na benga ka va filmer na ngasi na benga ka été. Vous avez monté quelque part, ce pour bengi bango peut-être na film ne ko pas en plaire mususu. Le comment va benga ko soutien pour boya ko benga bango té, c'est comme si ngana benga bango té par rapport à ya jeu ngana o sala. Oui, na bi ya ko sala. Aza baza ba actrice ba ko sala. Mais par rapport au pays temps mususu calendrier na e bien ba condition na e. Moni batu mususu ba facilita makambo. Akwe ba na ya tka to sala na biso musala. Ezana mutu mususu aoya abandi ozo mutu par rapport à musala to sala ezana comédien mo ta ebité ke ne to tuna boye ntaganya ba millions azate. To saka pono ne ya musali kende liboso bien ba mona ka musala ngwezala. baganya pe mbongo. Baganya mbongo mais baganya kwa goute. Baganya mbongo baganya kwa bachukuma te. Donc to gagner ka yo to gagner. Pourquoi baganya loko bachukuma te? Raison la nini? Po eza biso. Po bino ndeni. Oui, eza Congo. Toza na puite, toza na makambo ebele te. Mais ba Nigérien, ba Ivoirien, baza na makambo na bango to monaka ne ba organiser ba makambo na bango to mona penda ke c'est ba bengini comédien awa ke jouer na Côte d'Ivoire, yemoko senti que te na utako sa musala. Mais c'est ba bengi go ayo jouawa ba ils sont ba comédien qui chata toza oke benga ka ba go po ba yebi a vivre musuni. Wa go lo Côte d'Ivoire te aya wa jouer au PCA par exemple bon na tia exemple $200. Kwa ni yo lo ba ke to gagner mbongo. Na tia ka cacher $200. Go wa ko lo Côte d'Ivoire ya a tourner film mais pas belle vite aussi là. Kwa pesa bon 500. Na tia plafond 500. Alors ya te Bozo à 500 pe. Yo na tia na ngai o bazwaka. O pe bazwaka te. Webita na total la confession ngana yo a défagé de larmes aux yeux. Kota la musa na bino obi ke bagaou ba gou baza mwa likolo ba chukuma baza mwa likolo suite ani mboka na biso. Mais ke pa bino moko pe musa na bino bokeno ba fertilité mingi. Fertilité comme mingi moi qui esprit ba bien comme entre vous er moko ko soit entre vous ba jeton te bino biso bata kamboye biso bato côté belle vie biso bato côté la famille libota côté bakouk je ne sais pas peut-être un bomi zo boma musa na bino te makambo wana ezalaka partout ata oye na l'église omonaka voici l'homme na mukuna so oye na musique omona wera na jibe kofi na wera kofi na fali fere na fali oye na sport vita na himana donc place bato baosalaka eloko moko ezalaka moko alingaki ngai fona za likolo ya za na se wa o pa oninga za o kanisa za na se ya oninga za likolo donc bo place bato bavandi makambo ezanga te mais koyeba kaka kobongisa ngo Real de Madrid na Barcelone yusu ko za raconter à Barcelone to Real nga te so na il faut pena loba na za Barcelone e bon na otakacho ninga nani kachani edingwe ah voilà on appelle edingwe makasi tuna mwana na epe makidiba mama jina ni ayi makasi e bon na côté ya nini ya musique na linga musique ya bien kaka na sepila na banzembo to yeko zwa lokwa nti wera jibe nanto bambale na linga jibe na linga donc musique na otokuna bena na zalaka te ki wenge se wenge mani nga soki bese mani te na zaka kota quartier lobi oza na choix po bika kota musique peut-être que non voyage moi mitilinge ya ba quartier yango zo banga ne oloba pour voyager OK poto il faut que kana ndila wera to jibe bon bato batondi na poto kuna bon faire musique à faire na jibe kitoko bien donc c'est pardon on a gaulois de na gaulois te na na tongo bwena oki di fait chanson ya fali siko tonto na théâtre sikoyo côté bakouk ya sila na
famille Libota à Belleville. Est-ce que ça côté ni? Olinga pena ni côté ça côté ngamuni. Baza baku na famille Libota. Est-ce que ça ngamuni siko? Par exemple, on peut un exemple on a eu moko ba match on m'appelle na zongi selo ka. Est-ce que ça ngamuni? Nga na ba fertilité au lobaki. Parce que toujours y a te. Vous en ngamuni siko. Nga na za artiste comédien na za Lisiboyen. Ah, Lisiboyen. Na age d'Arabou. Na age d'Arabou ba na za golwa to wa yo. Ba qui peut ba age. Na za série ya ba wenge do. Oui, na za mukolo. C'est déjà muta comme dia na ba 40 na ndamu. Oza mukolo. Okoza wa yo. Bien golwa. Donc ba tous so za ka ba golwa. Donc ba sa rere. Te ba sa rere te. Ba sa na age ya ba golwa na ba warrior. OK. Donc ba papa lutumba warrior. O libanga mulito. O lokwa kanja warrior. To matata ni matata ponyo. O André Kimbuta warrior. O limbula André Kimbuta ba no ka musique. To na ota théâtre to to nani papa Ngalufar Abakuk. Bienvenue Masumu famille Libota. Au moins te na ba nemu ba ko ba papa yo makamni okit. Yo na jo famille Libota okembukani. Bien o koma Abakuk. Ezaka na ba age mobwe o ya bana. Donc ba comédie mususu bazaka peut-être tout le monde fait non. Mukolo maza Abakuk aza famille Libota. Wala mukolo mwana muke. Ah te. Ouais bébé papa. Ne ba yo ko boyisa mabe ça mabe. Mais muto aza conscient a sa musala cause la kete na zaka muto aboye na za muto aboye te o kabula po ani to sa elo moko. Olbika ba bébé papa bon ba bébé maman la te. Ba sa pe ba maman moi maman mukolo mais akoma na famille Libota ou abako o monde aka tango kabula bongo. O donc musala ezokufa. Yo par exemple Vemi Rabakuk nga famille Libota. Bon, tu kuta na scène. Au moins te atata obito sa maka na scène ki bombanda ou ennemi za raté. Mais na penser na o ibaka ke muto na za na ye azaki ngandi o na za ne pas azaki ngandi boza na ba limite ya ko sala je. Oh, de ça me rappelle ba muto que non muto ya ngambo ya côté famille Libota kuta pena boy. Fara sur scène. Na baku je kenda pema bien te ba ba te ba go WhatsApp na pona sala kapenda biso to zaka trop lisi boy oh ne ba tu ba zaka boy biso to zaka bo monte so benga na sale na sa musana na siminzela na zongi na lisi boy no ya te na no landa mutu mona simatona na sela ke ki jalelo ado pona ngote ngona ngo bien te. Non, c'est pas un côté. Il faut que tu ça nzambe no to ko kumisa mtu kwani. Yango pe bon samsa to be samsa. Bebisa. Au moins mtu mususu asa ni so malonga te kapo ba sele ki jalelo. Avec sous le contrôle te que non ça la bien to non ça mabe. Akomo kitambo alikuwa nyama. Ah bon? Ouais. Pour se ba kumisa ba betela ka maboko. Makela maboko wana oyo ka soute. Papa tout le temps ka papa siko moyo ka susu vous vous appelez kito quoi obi mu kota vous n'allez fort raisonne bien na raisonne fort na raisonne moi bien mu raisonnement on est na raisonner beza batu mususu ba mona nga raisonnement mo bête mais mamsu pe ba mona lo ba bien. OK. Mais mon kota quelque part au monde que bi makambo ebebisa musana bino to mona wa e comme makambo to mona ba jito comme mingi ya entre bino ba comédien au mona vidéo mo bona moni si la sa vidéo mo bato yemba nzema madilu ba vipe kuna sali sa nzema atuna nzema sana nyo ya madilu ayo kanze mama dilu si la pe kuna bazongisi pe siko azongisi pe kuna patike ka nze mama dilu c'est comme si ko tuba boka na jeton ko tuba boka na jeton ko to kuna beti ke ona mais non pas de senge sala na mobali oyo
azako s'occuper nango kote kuna pesi na azongisi abike te abeti ndeza na boye ngaza mkona bine funa konza bine po benga nga ya mkulu nga siko ba makambo wana ezaka mwa pasi mpona maîtrise yango wana okosi ya solo te tout s'appelle le boko papa tout s'appelle le botatana wana okosi yeba neba msoko bechawa ngao na yeba ngote na kama obimisango ndati na yeba makamu fondo zana yavo mukwata yaba o yaba abwaka ki jeton to abwa c'est mpona musala na yebi mais soki ke ya yoka ki boye ya zongisi boye ya sali boye na niza mwa pasi na mwa mobali omatike batolo bake ya sai boye bazaka basi mibali donc wana il faut moi si mu wakota su na kati ndi ayeba baja ba jeton ni sai boye za jeton OK webi esalinga vena bien makasi Resonaka pena bien, bravo, félicitations. Hein? Merci. Ça pena bon, il faut resonaka. Baso les lots la YouTube, otala papa ba jetona. Vous avez na fait ya, ezala batu mutu mo boyo, asala bino le bozala major bisadit. Ouais. Zolo. Na fait nous ala ki quand même. Et na zaki invité, basaka na fait des ceux aux invitation. Les églises étaient pas fait on a to ngape na kenda kité parce que na pas invité té bato ba kabolo invitation ba pisa ngamira to tin de l'invitation à na mona ngopete ouais aujourd'hui masa mutala kabolo invitation pisa ngamira na pesa invitation ngabi lokwa ibika ngaza aloba ngaza ka muta NTPC lola ngato kantate abo pesa ninga invitation juste masa opeta invitation té na fundi yo pas major yo bananga juste masa pesa invitation la kainga apesa ngati donc ngape mwana ezate na fundi mais tokena fait tango tout le monde ka ba vidéo bimia na boye mais je la regarde quel cas pas les kechuku na petit mbodi abike no vidéo moko boye tanga zo leka nakata fait boye ba bokele jeton ndenge de andaya na Belvita badako to bina na bango ya lobiko ba bokele jeton ebeta mbodi kuna tango chiko osa ba analyse ne to bozo mwa biloka bongo na ba télé na musana bino biloko resona bien. Conseil no couper sa kata makama surtout analyse no ko sala conseil analyse côté conseil no ko sala tout ça va bien so au moni muninga na likambo bien ngala lokwa na yebi vemira tukutani quelque part soit in Angola place mobwe senga mna mona kyo mutaliboso ngamna yepa nao senga na yete senga mna becho kaka c'est yo monenga mutaliboso yo mto yepa nanga c'est yo yete c'est que yo mto betinga kaka c'est que tout ça va problème mais c'est par exemple nga na moni vemira na be na obete loka ve boni uzatawa si to leki to soleso lo mfute mais ça pe na batu mususu ezala ba comédie belé biso nyonso toko yeba na te toko ezala mutu mususu pe ayebi na ye ngate mais to comme place mo boye faut ba l'accès au moni wa vani wana eza mukwata mais so ba l'accès était noko vana pe boye ngana buna ba ola sanga artiste comédien wana ngana tie minini abude nga apesi ngambo tete nzoka ni mwana batu ayebi ni ngate tamsu ne na zabwe oyeba ngati mais so na tie teni akoyeba nga mais noko kangeli kanda tena ba abete nga kaka OK d'accord ezala ko ba malentendu aba na basi pe ngape basi musuna bunga baona nzira bazana ba bibulo na mamu bachaka na bilongi omona mwa mkomso abimi nde mususu fecho abimi nde mususu donc omona bazawe bon na ndenga mabete mwa ba biloko bangape na bunga abatu pe ba cheche ba nini ba meka ba na bunga abatu ebele surtout bato se mona na mingi batongo emope bozana ne bwesa me moi appelle bouquet fait du mon boulot voilà ouais Anji Maisha alors comme ezalaka mungu atakombona esimala yo vraiment ouais ekende bien makasi mungu ata na vidéo mu awa ça m'a vraiment beaucoup plu na kati ya vidéo yango s'il vous plaît na l'action vidéo yango ezaka papa moko na bino voilà vidéo yango yo oh là là et puis voilà attends yande kona bino ka moko boskize biso
vidéo oyo et ça déjà tour du monde hein. Batebele vont regretter la vidéo oyo et ça m'a passé pour nous la vidéo oyo voilà apengo oh Jesus voilà j'ai fait grâce vidéo oyo ya moko na bino batu misusu pena ba tundima ete kezali voilà moko na bino Turbo parce que vidéo yango yo vidéo yango ya dingizwa hein Régie basunga biso namona parce que tala kango doye na landaki yango namona na dala nzembo na tagi nga na internet voilà tango zomuna ndeko na yo dingizwa un artiste bourré de talent où il s'appelle que de l'eau comme on a boye et puis surtout na bato ndenge ba interpréter autant on landa qui je pense que oyebi moi esprit ya vidéo oyo olobani gloire à Dieu à vie santé tobota manango pété et dans la bana musu babota mama chombe li chombe pena mais na lelo boye akoma pe munene koleka bato babotama na baso 5-7 kilos eza vie eza ne toto vivre to bando kutana makambo mais eza passe komona ndeko oyebi oyebaka eboye omoni esu na santé mo boye etusha mutu nyonso esala moi passe mais le quoi déjà comme na niveau ayembi en plus ayembi Vital Kamerhe te ayembi Didi Kinwani te ayembi Nzambe donc ngolo ba opesa merci na Nzambe kwa makambo auto dikanango biso tomoni ka na santé ana mais okebite tamuso ezaki plus soit ça les vidéos avant yemba nzembo donc gloire à Dieu le quoi déjà vidéo eza yembi nzembo ebi nzamba osunge to bana mona pe de loin président de loin azaki biso moto ebi santé ndenge ezalaki mais lelo yo so moni mafuto akomo bima vidéo na moni na kamwe ba faire ba kosa vidéo la zongi penda gloire à Dieu vidéo la penda santé c'est bon azongi penda inspire azalaka nango ba 2010 2011 12 13 14 tina 15 o santé penda ke vidéo la zongi komi kimia o mwa penda ke so moni bomo na jo azakimia voilà azabi o mwa penda muta na pédicure po mtu basala basambla moi azani na kimia te mais osaka lo yengo ndi azana kimia mais so moni pena vidéo no tale jo na pédicure voilà eza bon mais gloire à Dieu nzamba osunga a rétablir na ye ya kozonga eza ngolo te ba spéculation est belé par rapport à santé na ye d'autres gens qui disent que ça poison mais to confirmer ngote ya poison parce que ye moko lobi ngote ouais ba spéculation ezali ebelé et ça permet les gens donc ceux qui y moi confirmer là ça va mais est-il que ceux qui eza pena ki mutu moko azali peut-être simato poison en tout cas nzambe moi a kotalika mongo ouais ok à titre d'information na yambeli bino la comédien Mukwata zali la comédien oyo a évolué na minzoto a évolué makasi surtout pemeni ya Ladi Esobe phénomène vraiment phénomène Ladi Esobe félicitations parce que na nzela na yo ne Mukwata lelo yo to mona Mukwata zali toujours au top bato bino to mona boba okende bazonga bazonga te yo sikoyo avant tokota kota vifa likamon yo sikoyo na mio tobenga yo semi diaspora to benga yo loko to bengo diaspora kuma mikolo ekomi ndenge wana loko ezana loko ba bazalaka wa semi diaspora za o bakenda bazongaka ba diaspora bato bafandaka libela kuna yo sikoyo to chewa te nga naza loko mais naza professionnel loko professionnel za bakati oh mais fait déjà vous avez une vita au comme na léopard voilà mais tant on longue le ozongi sous vita alors to lobela likamba voyage na bino Ladi Esobe to bike déjà ba lobelango production mo ezali qu'en est-il pour la production ngo production ça le 28 juin en Italie et ça pour la fête indépendance à biso ouais biso à Congo mais
tokesala ngo na ndenge ya Italia. Ah, ok. Expliquez-moi ce qu'on a bien. Et la production, on a la compte parce que l'indépendance et le gouvernement, muté mabino ou les alliés producteurs, mabino to yé moko la deso ba foutu habillé. Non, isa mutu atie ba moyen na e wa bana Italie pe pas makambo na Italie pe ndeza la trop te. Izaka ba na France, Belgique, Allemagne, Suisse, mais ko na ba Italie penza isa trop te mbali boso biso tozo kende ko affronter Italie. Nzamba osunga biso to sexata nouveau pape. Beaucoup t'en as pas. Ouais, tu as une bénédiction bien. Papa Koufi, bah mon papa Sika. Non, il y a qui chasse ça, mais biso tout le monde. Américain. Ah? Américain du sous. On a en anglais, on soit en anglais. Ah, on soit ngoko. On soit l'indé, on soit l'indé. Good morning, les marquis, et tu humaine, oui, j'adore. Tous les ballons envolés, tous les petits bétélés. Ouais, là-bas, il m'en a bête à bas. En anglais, on a oublié. Oh, oublié. Aloba bila boma batira aboma biso ba nana beta ba wo iboga beta ba wo marqué. Ah, je salue Billy Kiton ici Kozali na kata voyage wana so moke bon déjà toi qui va viser bimi il paraît que bino nyon sur la groupe wana ngana za information te mais directeur mtazara inda meto ke na biso Italie. Dans les ans, on a visé bimé bimate, tu vois, manditoko. On a déjà donc visa déjà. On était si, vous avez sélectionné la carte. Bimite ok. Ah, nous abonnés, nous avons par exemple le dessous vous avez tout le monde moyen bomba bomba et maintenant déjà. Eh, ya on a visé bimé bimate, le quoi déjà date est calé, tous obligés. Attends, Nandjela Moussou to bima kana Italie. Mais pour une première âge, je ne sais pas si je suis trompé. Ouais. Dans ma génération, hein. C'est comme si mutato ma comédien naie ba liboso hein. Ba liboso par rapport à ba minzoto. Oui, à part la génération wana. C'est comme si que presque sobene mutato ma groupe ne pendant ba liboso hein. Groupe pas na groupe. Ah voilà. Pas na groupe ça on dirait biso nde to banda. Bon, comme ce no biso mais ba les intrigants pe ba ça ba groupe. Ouais. Ils avaient un groupe, les intrigants. Les intrigants, tout le monde a bango, voilà. Donc, Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Oui, obligé. Je dois faire un maïda makambo les gars qui pena ko maïda ba neto banga to baba c'est comme si banyati neta okendete. Oh maïda ça alongwa ki. Makambo les gars qui na leader amisi. Et monsieur va ça que to ka dia que non maïda banyati bouton ki okendete. Et maïda omoni ba comme de amwa ko mama mikolo. Eza makambo susu mutako yebise ako balola lolé moté pas lo bango mona pour abimisi mbala moko mais faut comprendre c'est ça ngam na loba ki on dit na ngana kete. Oh oui. Ah bon? Ouais. C'est là qui fait maintenant avec ngam na makambo ana anga ba benake nga yo kete wandoki mais ko eza maïda donc faut que tu comprennes moi agi oui makambo za donc mutu eza ndemo tena biso ah donc confirmer que maïda zokende. Obligé il faut kende akete point so yo ne no confirmant qu'il y a okende tandis que yo lobi que yo bi nombre et bi directeur mutasa na ba mikanda tunde no yega na yebi pas to ça to na ba séance ba travail na tout ça non mona ya ozala siko
au bossa la répétition la bino. Séance à travail à répétition et à spectacle. Tout travailler en pendant les 28 juillet en Italie. Voilà. Tout travailler. Ils en coulisses ça. En coulisses là, tu vois ça. Moi ça je m'en attends dans moment des années. Et ça c'est donc non nous to commis na programme on a tu to commis pour to si spectacle na biso to benga ba to pour na promotion pe kaka. Il faut pas ça. Tu connais des années boy, des années de boken yo comme diaspora. Comme diaspora. Tous à semi. Na ozaga congolais loko nanga. Na lila loko. Oh longwa dia ki loko. Na expliquer président na bina lobby boy. Tous à qui dimanche na ba comédien la match. Président la dia soba lobby ke ba semi diaspora baza banani bazali bato yo bakendaka bazongaka bakenda bazongaka siko ba diaspora za bato bafanda libela atikala siko ngabe na tuni yo siko okoma diaspora to ozala semi na ozala diaspora na oketsa niki okay na ozala semi ni to kende bweto tika pièce ko ngana kimi ba ochanga na kufi. Bon, en tout cas, certes, l'on a yebi, et pour le moment, ces comédiens, presque des beaux kendi, attends mon corps qui m'a dit que la kunati, d'engana yebi. Ouais. Donc ça montre que ces comédiens ont conscience. Tout le monde m'a dit que c'est pas kendi, ba zonga, baïda, ba zonga, ba mika bongo. Na mona kutu, Geshona, Milesque, Cardozo. Ba bête sur 4 ou 5 jours. Ba 5, une semaine. Papa bakemba bazongi. Dans tout le monde ba Jérémy ba okende pas on sentit que félicitations à vous ba comédien bo kende bo mozonga bo comprendre depuis magie yango. Donc miki les anango poto mais anango lolate. Eza lola mais eza lolate papa. Lola papa abiso na Afrique. C'est lolate. Lola na ba benga ngo déjà lola. Lo et donc par rapport il y a toko boya ka te mikili toko mako ignorant ngo pas yoka ezali lolate dans le sens que so que au moni mikiza okwanti okoti lola c'est ça voilà mais ils a quand même na kasi moko ezali poto OK visiter ngo ça va bien non ami so futi au moins on l'a McDo ezarani na ça Makina dendo yo bakata makido. Voilà, Mukwata pour la voyage na mino confirmer biso ni siko pour information. Ouais bana Italie, ba papa Italie, ba mama ba yaya ya Italie, tozo ya wana tout ce que sabino na Italie le 28 juin au Lisboy Fondation. Donc équipe mobile mané bon na ba Samba, ba Micho, ba Nora, ba Brida, ba Beloni, ba Mosantu, ba Yemoro, les phénomènes, ben invité na biso pe bazali. Oh, dans mon temps peu Beloni pas Ozala. Oui, Beloni Ozala. Ah, en tout cas, Beloni, je te salue. En tout cas, j'apprécie vraiment la sœur. Hein? Ouais. Je l'apprécie beaucoup à ça, je l'apprécie vraiment sans blague. Donc je l'apprécie vraiment bois noir, à côté. Anti-hydroquinone en tout cas Benoni pour le chapeau na yebi ke yo kenozong ya na ye wana za mama kinda ka otika ba wa jamais donc tozali to beta wana le 28 juin bana Italie France Allemagne Belgique wana facilité pe ya na bino Italie bo se kana biso c'est nzamba osunga pe to tozana ma programme susu. Mais non, nous sommes prêtés pour toi. La bino bosu akana Italie, bosu ka visa Italie. Ya bosu Schengen. Ya on a lobby. Bosu Schengen je pense. Ya on a lobby. Que nan tu as l'information te ba surprise c'est ça. Ya ba na Italie, ya Belgique, ya France, ba ko mona biso pe ka goloko ka nini ndenge TGV. Yo le gambangwa. TGV ne ya ba ko mona biso pe ka kwa TGV. Wa! Mkota leki mais est-ce que dans il y a un programme na bino bokende mikili na compte président de la DSOB ba misa musu bazali et pardon ba quand comédien musu baza oui invité baza ko banani na bosa na kuna nganche pazali papa nganche OK ayepe azali na yepe aza na biso OK ba invité na biso baza ba
président vie de loin. Ok. Aïda, Mimi Kabongo. Encore. Ça a été. Mobikisi, ça a été. Mobikisi. Jérémy Bazali? C'est Jérémy Namoniet. Ok. Tant que ma surprise était belle, bah occupé aux ala. Bon, bah kenda déjà pour toi, quoi, bah, na kena wana kende spectacle ya phénomène des en Italie, quoi, ya na. Mais ben invité on a moni, bah moi wana oh, bah tire quoi, ben invité d'honneur. Voilà. Donc il n'y a pas match, voyage, il y a groupe, il y a président la DSOB, c'est confirmé. Baku Kende Italie. Donc pour la production c'est confirmé. Ils ont quand boyé, ba comédien, baza voyager, ils ont appelé Malam Mingi Koleka. Ils ont appelé bien, ils ont appelé bien le quoi ba musicien de basalaka. Ouais ouais. Ce qui ba ebi ki ba Kende production moko na niveau ya mikilia poto. Ba memaka ba animateur, ouais. Ba ça chronique musicale. Ouais. Ils ont appelé Binopé, ba comédien côté wana bofungola GT. Ma comédie va fungola AGT. Donc, nous sommes nombreux, ma chroniqueurs. Il y a théâtre. Nous sommes nombreux. Mais, et ça a maté. Tout le monde a qui besoin de chroniqueur, moi, bochi, puis n'a solo, mon colo, n'a pas animé. Oh, bokangagé, bino, pena bokangagé. Ça a maté. Eh, pour na bokangagé, te, au moins, biso mona, biso moko, tokanga na rabagier. Ah bon? Oui, on a encore savoir, non, la vérité. C'est non. Biso moko par exemple personne baza pour ça ida nga kangeli ayati bosko boni na Taliban donc ezala bongo te tout le monde ba musicien ba salaka chroniqueur mo pa ye ba chepe na je ça ne pe musana ene to komina na niveau na penza c'est to bi na ndenga bien kwa tane taka ne to ke poto Bokende bozonga tolo barake ba musicien héritier to monde bazo mema ba frère bazo mema ba jibe bazo mema ba wera bazo mema ba fali bazo mema mais bino ba comédien bo fungola ka jeté pona ba chroniqueur oyo bozaka na bango depuis longtemps nazolo ba na Congo ba chroniqueur nyonso eza ata to kata 2 ou 3 ata moko na biso na kati ya bani na bino ke bo voyager bo ko animer eza malamu mingi bebi bo kanga kaje ba comédien ba kanga kaje na fundi bino penda o sali bien lokolo lobi amala musu e la musipe wa batu mususu o bazali ope bakenda te to kenda nde na biso moko mais na bike na kati ya délégation na kati ya délégation bino pona ba comédien bo fungola ka jeté côté la pe bo fungola ka jeté ata na Kinshasa bo fungwa mate na benga sous les tours lokutanga mimba ba mimika bongo na ba mobikisi na ba kela aluka pe ata mwa de omone yolo mo la musipeza ya bien na wa ta mususu sous les pas yebina basala nde basala sous les bengo basala nde za les bengo te sous les kauka sous les kauka yego luka sous les kauka en tout cas vraiment sous les kauka parce que nous sommes à Kinshasa ouais bah sous les donc vous comprendre à massacrer comme on a été s'il vous plaît je m'excuse Fena sous les kauka aza mutoyo na vous confie na benga Costa Mutamba Costa Costa moi ça me sent bien voilà Costa Mutamba voilà parce que il est la première parmi bateau yo bafungola kije na nzela na poto sur les kauka en tout cas ce que ça qui on voit qui peut mis sur na côté ba ça chroniqueur à côté théâtre ça après mala mingi parmi biso ata moko to mibale bakoma bakepe mukolangwa mon pe ke botamboli na chroniqueur bata Kinshasa wa Kongo wa tikuna ba animé après bazongi ezamala momingi ouais de njamba osunga lokwa biso pe to bandi ya malembe ba misepe bazaka bongo bazaka mama te mba premier voyage mama bazui ba chroniqueur nyonso ba kenda ba zénith to mona ba beta eza ya mbali boso te beta bambulo kala ba bando présenter ba musicien na biso na poto ezaki ba ivoirien ba journaliste ba ivoirien bofungwa mande bofungwa et aussi ba eleka bofungwa mande voilà la moto komi ko chiter na émission la biso bato basaka na mikolo da mwana muke posa maka mikolo za rapasi il faut balakisa ende na kosala yango mukolo asa maka mondenga mikolo
na habité ba mikolo mususu nde bo voyager na ba frère H na bino to eza ba H ya bale et H na biso H ya bale OK okosa na nde biso toza ba carte d'électeur kala okosa ni donc yo kena pena H ya bale H ya bale te H ya ngai yo mo penza OK bite kuna bakisa binga tangu carte d'électeur ali bosso ebimi na yebake na kosaka poka nazwa donc c'est que ngane mna en avance ya âge nanga okoyo kosaka na yo ka posa âge donc posa wana ya kozwa carte d'électeur okosi mbula ka pa ba peso carte voilà la moto uti mon na bino ba comédien tu ko perdre mutu nene na mboka na biso surtout toucher les cœurs mwana mama linga est-ce que de son vivant vous avez occasion peut-être à évoluer ensemble na yo comment ah non voilà attends ndenge kutu jamais tukutana te do c'est que tukutana bon tukutana na biso tam sur la place mo bo za ba mais ya kukutana to za no boye OK tout temps boye non un mot pour maman linga c'est toi père de moi ouais mes condoléances maman linga aza moko ya biso ya musala akufeli pe mwana naye moko na biso pe biso ya musala donc iza idée na biso ndamba pesa maman makasi au père de jeune garçon binga munene donc iza kapasi le maman na calculer ngana kufa bana nga bazaba kundanga mais amona na situation za nango surtout ils ont ça déjà passé mais ndamba pesa ka makasi parce que l'homme tout dakina mika bongo kuna na pesa masumu to no tala bango au senti plein maman tout ko éviter que tu battre la peau ouais douleur pour na ko affecter un peu maman batu bo sambela mingi pona maman linga batu bo soutenir maman linga parce que comme on a et puis azaki na proche ya maman linga mwana maman linga et puis mtatika na groupe na ye plein mtatika pemi na maman linga voilà nzamba kusimukano na ye eza ma pasi nando mono mingi na ba scène mingi na buibuya ouais bono jouer mingi na buibuyi makasi to za kana biso te lelo buibuyi ibeta na biso lisolo tambo jouer na buibuyi eta zalaka nango lelo buibuyi amuna sopenzati avec les azomuna te beta biso et les candidats vraiment na ba tournage ya santé nzoto ezaka na makambo ebele donc to eza ilo mote to zela ngo ya no c'est na bela maladie mo boy na 7e mois il faut na bela soki nini te eza ndenge lwana ti bien ndenge nzoto etambolaka mais esalaka pasi ntango bozali na moninga mo boye santé permettre souté asala musala ndinga bando asala liboso esala pasi mais nzamba kosunga soki eza na ndinga mabe ekosala eloko te soki eza maladie normale eza mokano nzambe tozana eloko ya kokanga te est-ce que nzambe mais retour à l'expéditeur ezalaka te penza po ye moko bayi ke non euti pa baninga na bango baninga na musala ya musala les cas loba je pense que yebi te na yo kandete voilà to comme na sous émission na biso o jiraka musala na ondeni so totali munkwata ya sai na munkwata marié non célibataire engagé OK tu es engagé père de mwana moko comment moi là Messi aya comme chérie na ngas Comment chérie nanga mi José Lutau mi José Lutau za béni pour combiner surtout ce qu'on a vu que engagé trop de shida wana bango na ndenge atambola na vie ana kina oui ok mais okene pe poto okene ba partout bon voisin za moko si bien élevé OK pour une première muko toke mbali boso mikila bika meno mosi na ye ya kenda déjà
Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, en tout cas, couple moko béni, félicitations. Merci beaucoup. Mukwata ya théâtre, na mukwata ya ndako. Deux personnes différentes? Oui. Différentes? Comment? Mukwata ya ndako, aza mukwata théâtre te. Mukwata ya théâtre pe aza mukwata ndako te. Donc naza mutu mibale. OK, moi naza âge nini? Ah, Koli aza déjà 16 ans. OK, moi na yeba peut-être que papa na sala pe théâtre. Oui, ayebi. Afin de faire ça, ma pe fana ndako pena ke boche pena bete DVD to DVD ko dira boche pena la na antenne A azotala yo to la YouTube. Aotala ngako. Aotala ngapi na obeta 40 degrés aotala. Aotala ninga. Ayebi ke ona aotala o papa. Est-ce que tel père, telle fille, tel fils, telle mère, telle fille. Et moi, na yo, do monaka, moi, ba semence wana ya musala wana ya art théâtre, ça et pas na yepé? Non. Na mona ke na ngote. Bon. Ta musu e pa na nga ozana moi ba. Ta musu akenda osala ngodi banda. OK. Ko sa nga ba fanti te na ndako. Au compte après un jour que moi on un jour moi na moko na vie à sala musala na théâtre c'est ça musala na e ba ponela c'est nzambe ya chamu tu destiny yango oza papa na oza la mama na e yo longola yango te pas za mwana na o mais c'est nzambe ba eke aza mutapusu azaka mutapusu voilà wa ba tapusu pe ba ba voilà c'est nzambe papa musu ba kazaka nzambe falo ba mutu faza boss millionnaire te nzambe pa ko ba oza recevoir sataka mtacha ba recevoir na batapus to eza pe nzambe kwa ndiye se comment lukira ba bazaka bien de muta akoza pe mtapus mais aza bien akoza pe recevoir mais aza kimia kolekana ta mususu mutu mususu aza DG na entreprise mobwe. OK. OK. Voilà. Le lo mukwata soka fandi atali ni dérange mukwata so afandi pna le mukwa fandi zo déranger bi eloko non il fallait pas la guerre. OK. La guerre na mboka depuis 97 ti lelo mboka nso tozaka na bitumba ne ba te bitumba kati kuto mona ba vimba mona pe babundi esili biso bana neti ngabwe bana na yeba kadogo bana ba kadogo baye maba mwa mikuse ti lelo bitumba ezalaka do bana mikuse babunda kaka. Donc guerre na mboka na biso na yeba te so etolo basundeni to sandeni tout le temps bat bazo kufa solution ezalaka kate bato ba kufa na pe bazaka lokwa biso. Mukwata zaka fier ya kozala artiste comédien surtout na musana ye amona ke a se retrouver makasi ya regretta kate na musana ye na regrette pour eza quoi personne na telemeli eza quoi papa na mama na nga babotanga parce que na ndo regretta nzambe kwa ni papa na mama o babotanga na zaka fier na papa na mama na ngai. OK. Caméra yango mukwata songo ta kombo nini kombo ya landa ko Thierry sikoyo azolisa mukwata nini yebisa sikoyo da Thierry yebisa mukwata au tala songo sa mukwata yebisa nini sino yebisa mukwata yeba kuva na batu zalaka bien na batu mais kuza kuyonte yeba kosola na batu considéra mutu nyonso sala pe musala na yo ndenge o sala ngoka bongo kokende gauche à droite te lingaka molimo santu akamba oke molimo abatu ekamba soki molimo santu akambi yo obando otambola bien mais soki molimo abatu ebande okamba o yango omona gauche droite oyeba te otambola lokolo nini. OK, sikoyo mukwata azo sikoyo Thierry mukwata za yibsa Thierry umoni nde muzanga na mwana mbaya okumi za mkulu
il faut s'organiser. Masangeza na suka te. Lelo meli, lobo meli. Basi bazana tina te. Basi basila kate. Zala mutu s'organiser. Luka mwa mabele na yo. Esa te zaka lelo awa lobi kuna. Luka mwa mabele na yo ata na mikao. Ata na mbakana. Ata na bateke. Uzwa mabele na yo. Olalaka. Ba preparaka lelo. Ba preparaka lobi lelo. Oninga toko ma lobi po préparer lobi. Wana ngana pesa Thierry. Webi ke mukwata apesi conseil mais pas Thierry. Abi ke préparer lobi na yo lelo. Donc mukwata alinga komela masanga mingi, alinga basi mingi, c'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors bien oye moko. Et ça conseil pour na voilà. Et monsieur Soukia, en tout cas merci ba bolandi biso. Et d'ailleurs pena c'est makasi ya ko mamukwata, artiste comédien oyo a évolué qui na mituto wela pe a évolué qui peut évoluer encore et pas ya phénomène l'a dit SOB. Très bientôt là, bazali ko voyager na Italie pour na ko kene ko sala spectacle mokuna na mboka ya Pape le 28 juin. Le 28 juin, en tout cas, en tout cas, la diaspora, en tout cas, bozala wana et kozala malamu mingi. Nga tout va déranger ngando munanga. Ouais. Nga tout va déranger nga. Oh mon numéro s'il vous plaît. Kopisa numéro ya mukwata. Yo mo pesa ka pour nga na ba problème té. Ouais, mutu azana posa numéro nanga plus 243 89 63 79 934. Plus 243 89 63 79 9 34. Voilà. Bye bye. Pour faut comprendre mukwata. Ya lingane omoni ndana alingane mabanga te. D'ailleurs soko zel banga pa mukwata. J'ai un film. Te okosite. Toké déjà. Nga pesi Luizon mbala mboto pesi nani. Nga pesi biso pa mettre kuke ba shadak moi pour toi pourquoi. Na pesi la Donglish depuis Irlande. Nga pesi Thierry Kambundi Kafuti. Voilà. Na pesi vraiment Niclette Lelo o azali bongo concert na mboto pe na tire sa ba ola isika bazali. Nga na pesi Niclette Lobby. Yo pesi Niclette Lelo. Nga pesi Niclette Lelo. Merci beaucoup de Bolandi Biso. Luizon mbala des grands mannequins ainsi qu'Ozali Bambote Blé depuis Espagne. Là je dis un grand merci aussi à mon ami propre Oyanga Motema Charlie Pouté Sika Bilengi Esther Mangefani. D'ici là portez-vous bien. Merci. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na en ligne. Ce que vous avez la maladie ou etungi sakao des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote on a mis sunga tozo libino solution o bengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbwangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Bolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba twa seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko teki o akufi déjà to ko ngolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sekele na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai sœur la maman
nazala na felonde na mitungisamaki na maladi libumu pasi na makolo pasi. Badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te. Ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai nalingi nasunga mpe bino soki yo kozomona maladi no bazozela ngo solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite oyo na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur Aline nde ozwi solution.